Actualité neti actualité ni. Actualité eza moko oyo ekosilaka te de génération en génération ti monde ekokufaka monde mosusu ekozalaka. Actualité etikala moko ezaka ya Jésus Christ de Nazareth, l'homme qui a accepté la croix pour que moi je sois sauvé. Actualité oyo towana ngo na se na moi awa ezaka ke président Félix Tshisekedi akomi président. Sikoyo actualité misato eza soki bakotanga 10 meilleurs journalistes ya monde, nalobi 10 meilleurs journalistes ya monde, bakotia Rafine Ntumba na kati, donc bakotia ngai na kati. Donc so na ozala premier te seke na kozala ata 10e ali bakangi mba moko liste, mais na kati ya 10 wana na kati. Siko actualité nini bozoluka? Oh na sota niveau wana yaya soki bokolukaka ba direct ya kitoko ya base na nga eyebi ke biso tovandela kombo ya bato te. Donc soki bosa baje na bango ya kokabolanaka mibali na kati ya famille etali biso te, d'accord? So bakokangaka bapage na bango na comprendre, so bakokangaka bapage na bango na ba YouTube na bango etali ngai te. Siko eloko etali nga te boluka na kotango mpona zwa nini? So mpe na bina bando olobela ngo baofuta nga te. Kande Kistar eya nango motu pasi boye, kande Kistar efuta misala ngo nga mbongo ebele bongo navandaka bwe na bande nzambe yana kutuna obeta liso nete. Jennifer Lopez kuna obeta liso nete loba par hasard navanda bwana banjo beta masolo ya bato kingandi wana kutu, kingandi wana kutu, kingandi wana kutu, kingandi wana kutu vala ba yo fuka masobo ke fuka maibo ke bamba na sobo ke bamba na hapi boke bwaka masobo bwaka mapi ba distraction. Voilà, ba distraction pour là manque à faire. Nase na direct koka po botuninga na ke wapi na osa nini po ani boye ya wana bomoi na sai direct ko so bongo te nga na sa nanga te po taleta bota eta na état critique. Pourquoi bah ça kaka ba chola na bango non pe wali fou non na chola wali fou ni bo excusez nga pour la gros mot non on a bien un pichou nzambe nakope koma elo mosusu te boye apa koloba na kolia nango basala esuni na monoko apa koloba na monoko na koliela basala lisuni na monoko mosala ngo yango mais mo ne pesa ba image pardon. Ete na nga te bozela te pardon bozela te na finga bato mpona kofinga te bozela te nga na beta masolo ya bato mpona kobeta te
bozela te na s'en charge na mutu moko boye po aza ne mafuta te aza pe kombo ya diama ya sika ebimi te na boshe non nde naosala ngo ata nalobaka ya lifuni oyo nalobi mabeta na boshe na ndenge eza rouge na kati ya rose na boshe na boshe mama e botu na nga nyenye album cible de Maestro Fabregas Paille Pot Paille Granda arrive bientôt. Cible la Villa Nova, la Villa Joignias, la light music. Cible arrive, hein? Voilà. La bombe cible arrive. On a une minute. On a beau comprendre que on a la concentration, on a beau audio, vidéo et tout et tout. Mais voilà. On a profité qu'à on a salango. Farah. Je salue Farah depuis Maroc. Je salue mon Farah à moi depuis Maroc. Mon ami Farah, mon ami Habib. De gros bisous à vous, je vous aime beaucoup. Farah, pesa Madame Beauté, Nabana. Habib, pesa Madame Nabana Beauté. Ba pesa kakaka. Ubuya yunanyu. Babi bolo la bango bolo la bango Glody Jubek wapi eme langa zapi bandeko Glody Jubek obengela ngata Rossi Lupuki aya mona makambo mama na Meisan na Angels mona awa Bon dimanche. Bye bye, bisous, bye.